comprendre ba ken baza ba descendant ya Zacharie oyo ba baby sa musala. Oh oui, c'est que Zacharie ba baby sa musala. Oh, Zacharie baby sa ko? Bien sûr, mais est-ce que lelo comme lokola Fally azana ba oya ye ba chroniqueur na ye ba musicien na ye azana ba oya bango et aussi Ferrego là, le padre aussi, et le même, Azapé juste. Bah, chroniqueur ou des journalistes, bah, commis, comme le coup là, bah, pas le coup là, mais bah, comme bah, porter parole, il y a bah, musicien. Mais aussi longtemps, à 8 ans, peut-être, il y a qu'au passé, naïfasique. Et des journalistes aussi, bah, commis, n'a pas complexe. Moko, surtout et tous les journalistes ont besoin de pas tambola na car, ont besoin habiter moi tour na Dubaï, ont besoin ba mon danger quoi. Oui, loko la musicien té, loko la nanité, Fally pas na place à ko chayote, a web soka ni. Allez, kende bosa caméra. Bando de Marilyn. Loba na yoka o yoko loba, peut-être moi 500 na ezalia wa. Moi 1000 les ans wa ozano kaka. La francophonie, les jours à couverture, Israël nous tout montant avec na stade, tout le monde a besoin surtout à chaque signe moko. Déjà signe oyo, il a tiré déjà ni signe yaba, ba warrior. Donc il a tiré déjà naza fanatique yaba warrior. Il a fallu plutôt. Mais par après débat ya Gauthier Sey na Manix tangweye ba warrior ba bit non Israël a conseillé biso ala kana inde goloa action ya ngambo wana te ça wana oza limité oza pe rankiner déjà na ngambo wana olo bango te donc okotika la peut-être ya mutu no moko surtout ce pe mutu na yo pe aza na actualité te obandi ko foxer actualité na biloba loba dozo foxer actualité mo na biloba loba zo loba pour que ba mona amona yo kaka olekaki olobelaki kaka OK oza komi boma o boma pena muto zo c'est la promotion na check bien l'échec par rapport à évolution ya musala na évolution musala na parce que c'est un chroniqueur ou journaliste complexé. Excellente journée à vous, chers abonnés de Koba Plus Télévision. C'est bel et bien votre fidèle présentateur Dan Moussengo à la présentation de cette très belle émission Buzz avec DM. Je tiens d'abord à remercier la grande équipe technique de Koba Plus Télévision. Là, je vois directement Gloire-D qui est derrière la caméra. Je dis merci aussi à vous d'avoir choisi cette émission Buzz avec DM. Vous n'êtes pas encore abonné sur Koba Plus Télévision. Je vous demande de rejoindre la grande famille de Koba Plus Télévision en vous abonnant massivement sur cette chaîne car l'information sera sûre et fiable dans cette émission Buzz avec DM. Vous le savez très bien, ces derniers temps, nous faisons des analyses avec mon confrère, le présentateur de cette émission aussi dans cette chaîne, Martin, que vous savez très bien. Avec lui, nous allons essayer vraiment de débattre de la presse congolaise. Et cette presse congolaise, ils évoluent, tous ça là sur place, tous aux massima. Bien vous allez ensemble, nous allons parler avec vous. Vos commentaires sera une manière à vous de participer dans cette émission. Là, pour ne pas vraiment beaucoup parler, je tiens déjà à dire bonjour à mon invité que vous savez déjà. Je viens de le dire au tout début de l'émission. C'est bel et bien Martin. Bonjour Martin. Oui, bonjour. Comment ça va? Non, ça va très bien par la grâce de Dieu toujours. Il t'aimera toujours. Ah, Nzambe kaka. Non, famille presque donc bango nyonso biso nyonso toza vraiment très bien. Bon bah abonné na yo ba internet nyonso ba linga robaza toujours. Ah, en tout cas yangai vraiment Fabrice Ngoma depuis États-Unis donc bambote na yo yebi mikolo tala kaka mikolo tala kaka rythme mutumbo atala ka yimuka yebi beta batodo directement non trésor yo yebi kaka tala kaka
Tala kaka bino be botala kaka beaucoup bakaka na kata émission na bino Buzz avec DM émission qui toko bino pe bozali ko participer na aussi le bango na bandeli émission déjà aux akiwana to betel sur la presse congolaise. Déjà la première question ezali est-ce que lelo évolution à presse congolaise au monde ngonde gagné Mabe réponse directe Mabe par rapport à ils ont vraiment tellement Mabe et presse congolaise et Kabouane. Et comme il divisé en deux parties, ma presse, ma collègue Nabiso, bazo vraiment ça na lingue singulité. Donc bah commis beaucoup plus bah travailleurs il y a batu moko personnel. Donc travailleur personnel le lingue ni biso tous à la rana kati yamboka au milieu du village. Bien sûr, mais ce que les lots comme locaux là fali azana ba oyaye ba chroniqueur naie ba musicien naie azana ba oya bango et aussi Ferrego là le padre aussi le même aza peut juste na ba chroniqueur naie na ba journaliste naie ndenge kaka makambo ngo ezalaka et sikoyo j'ai baby bah chroniqueur ou des journalistes bah commis comme le coup là bah pas le coup là mais bah comme bah porter parole il y a bah musicien mais aussi longtemps à 8 ans naïe peut-être il y a qu'au passé naïe facile ina donc Alexis vraiment tellement temps de fin nango au lieu à porter des choses moko kozala bien positif na mais dans le moment où le loyo et comme le mot vraiment et comme moi passe na soni pourquoi des journalistes aussi ba komi na ba complexe moko surtout tous les journalistes ont besoin pas tambola na car a besoin abeta moi tour na Dubaï a besoin ba mon danger quoi a besoin mon danger et a préféré akoma na mwana ya musala ya mutu moko boye ou ya musicien moko boye afinga ngambo yo pour ajouer peut-être moi $500 là mususa moni moi 1000 wana quand même ça va mais et pourtant zoé baté azo boma musala na sans le savoir est-ce que problème ezalaka faute ezali ya biso ba journaliste tout auto lingra ba musicien wana to faute ezali ya ba musicien wana nde ba ya vers biso ko komisa biso bana misana ba non yango na ucho lo baké les journalistes basés na ba complexe au moni journaliste ako komi longwa na ndaku na ye place ya fandaka ye moka se diriger vers peut-être ti pas fali ake ko beta porte fali moni ngako tu ndenge na zaboye tala kaka comprendre nga kaka bon comprendre nga oye lokola musicien te lokola nanité fali pa na place ako chayote ako bisoka nini allez kende boso caméra bando de Marilyn loba na yoka o yoko loba peut-être moi 500 na ezalia wa moi 1000 ezana ngwa wa ozano kaka est-ce que ça peut l'amsusu conjoncture ya mboka te moi mpiaka nzala les osala ke ba ninga na biso ba chroniqueur kana mpiaka na nzala na yango batu pe ba sumuka kana mpiaka na nzala na yango pe ka batu ba kelifelo a préféré na ye ka yango wana abo manie déontologie kaka yango wana mpiaka na nzala ndi yango wana biso a to mene vi na koloba ni toujours que ne molo ndenge balobaka toujours que ne molo mbe tozaka na kata mboka ngo batu pe ka ba okufa na nzala mais toujours que ka malema alors yiga mpiko le bébé mokolo donc eza ba faire oyo vraiment passe hein eza vraiment passe eza na Sony il y a Moko Kolobake non naza chroniqueur ou journaliste congolais donc eza Mona Sony est-ce que lelo kotindi koka moi liboso confrère na biso to ene na biso Israël Mutombo na émission na biso na politique tout monde qui ba débat ya Gauthier Sey na Manix est-ce que biso journaliste musala na biso ils allaient commémorer une investigation tout quoi enquête rapport na ba vie ya ba musicien tout biso musala biso zaka ko poser la question analyse nous par rapport à la carrière Israël Mutombo zo mona ngolo lengeni bon
On a qu'à Israël. Moi, je pense que Akende bien. Moi, je pense parce que ça la na ba recherche, azo qui t'a sur le terrain yemoko pour na ko trouver et ya ko retrouver vraiment ba information tina source. Personnellement, moi, je trouve ça a marché très bien. Mais le coup là, il y a des gens peut-être ngambu ya ba warrior, ngambu ya ba gaulois, bangonde ba tubani ba salango. Lokola Israël a comme fanatique, il y a Fali, a comme fanatique, il y a Ferré. Ceux qui ont imaginé na francophonie, les jours à couverture, Israël monte au montant na stade, tout le monde a besoin surtout à chaque signe moko. Déjà signe oyo, il a accès déjà nin signe yaba, ba warrior. Donc il a accès déjà naza fanatique yaba warrior, il y a Fali plutôt. Mais par après, débat il y a Gauthier Sey, na Manix Tangweye, ba warrior ba bit non. Israël a conseillé biso à la ranende gaulois. Est-ce que ça na biso ça cause ba gaulois to ba warrior au moins te cause limiter même moi champ d'action na yo to cause limiter pe plateau na yo ba to koya lelo est-ce que kundi ma fallait cause la na kati ya boso na politique na musala oyo soko lobby ozala pour mutu to koma contre mutu moko obomisko musala obomi musala parce que ozala na sentiment ya ko information ya ngambo wana te c'est ça pour yimbi déjà na ngambo wana oza limité oza pe rankiner déjà na ngambo wana olobango te donc okotika la peut-être na actualité ya mutu no moko surtout so pe mutu na yo pe aza na actualité te obandi ko foxer actualité na biloba loba donc zo foxer actualité mo na biloba loba zo loba pour que ba mona amona yo kaka olobelaki kaka OK oza komi boma o boma pena moto zo c'est la promotion normalement parce que ça na actualité te parce que question mususu pe ba internet biloba yo mituna émission bosolo na politique titre nango elobelaka politique parce que lelo bosolo na politique komi ko ya ba tendance musique. Est-ce que ligne éditoriale tout le ligne to yebi émission les alaka montre que Israël pas au bon moment émission mais éviter conception par rapport à le quoi moi je pense que ça kokende pas tellement libanda musala parce que tant à comment qui déjà bosolo na politique politique eza lokola mama na biso nyonso ezo sangisa biso nyonso et ça que biso nyonso dans quel sens yo ko kipa ngotembe yango équipé yo yango équipé yo et à mon avis que actualité côté politique et côté à politicien aussi ezali et na moment moko et kitaki actualité na moment na politique et kitaki ya ba politicien à mon actualité musicale ezali moi likolo aina choite na sangisa mais pourquoi pas créer une mission mususu pour que le balem bosolo na musique bosolo que le coco ça na place au politicien ba yo zusu ba musicien non ce n'est pas du que na pesa ka ndeti exemple ndeti ngai titre ya mission nanga ezalaka to lobela yango mais nako yamba yo mais ko lobela yango pe to lobeli yo te mais to lobeli mutu mususu pe to lobeli yango te mais to lobeli yo yo émission na ko monango to lobela yango nga eza buzz avec des to telemi place maroté to zo lobela nyonso net yo to lobito voilà mais il y a lobi bosolo na politique voilà bosolo na à ça la émission mususu non ta bosolo na musique ko zo rabu na politique wana yo tche susu musique na kati wana teza na o mabete ya na o mabete za ke à comprendre quelque chose eza omoni aza muto aza na mwa comment je peux te dire ndeti mwa innovation moko boya ko créer actualité eza ilo mo ya ko créer actualité pour na ko pesa mwa base moko na chaîne na ye vous comprendre il faut comprendre eza business ouais eza business eza pe cause égoïste pour les journalistes musu bazana sale musu PSB journaliste musu non il faut comprendre basango bayesi kana kati ya monde
médiatique basango bakutaki bavena biso tchaku basango bakutaki déjà problème kendi basango bakutaki presque ba journaliste ebele ba mamilela donc akutaki bango sikoyo akoko sala nini pour y pas cartonner y pas yebana c'est ça il faut créer yango créer qui faut comprendre le business tout ça moi je m'en vais il y a bon facile genre avant de changer CG notamment bah journaliste yo par rapport au monde là-bas au coach a bon combien sur 10 à nos prix la journaliste à Bissoir Papimbo ma sur 10 na Salomon na sala musala cause ba combien avant de répondre en gros na ningina na ya no na moi petite réflexion pour comprendre ningina bando répondre et d'ailleurs 10 sur 10 je pense aux Ouakango na mathématiques ceux qui auraient la science exacte voilà mais ndeti déjà par rapport ya musala ou déjà tout ça la raboué et na ko zo ngai même 7 sur 10 9 sur 10 mais la cause à 10 sur 10 c'était parce que bere rezalaka kasi on dit toujours yo ka pesa ba point yo mono ko pesa to pesa 0 ato pesa 9 kayo deuxième yo pesa kaka papimbo ma sur 10 au check combien papimbo ma sur 10 na ko chaye 9 Israël Mutombo sur 10 Israël malgré na lobelia peut-être ba ko kanta na za fanatique na ye mais na sepela ka ndinga sala musala à cause à 8 hein? Vincent Toulouse sur 10 Vincent cause à 6 Aïdor sur 10 à cause à 4 Ken Piana sur 10 Ken Piana cause à 2 oui Ken combien 2 Natilo Collé sur 10 Natilo Collé sur 10 8 ça va Papa Moupassoula sur 10 7 ça va 7 ça va pour le plus mauvais journaliste à Congo Ezalane Ken Piana ouais le plus grand journaliste du Congo pour Ezalane non nakolo le plus grand grand bazali hein parce que au moins autant que nombre oyo et il y a mutu mais peut-être au bosani problème kendi au bosani mami lela moi tout temps au monde siko au monde siko journaliste Mikolo na Congozane meilleur Mikolo non ba sélectionner té moyen na sélectionner zaté non c'est longa non ba sélectionner té no checken piano l'échec na checken piano l'échec par rapport évolution ya musala na évolution musala na parce que c'est un chroniqueur ou journaliste complexé oui par rapport ya ko lula bien matériel ya kozala un journaliste a commis la fanatisme na yete na miso abatu ke non ngala zala pour elle ou soit ngala lingara musique est elle tu vois tant que comme déjà liboso ya caméra déjà boué na cause la pour et tel na cause contre tel faut la naître n'a parlé de choses vraies des choses réelles non que faut la bonne ti ba kempiana ba yaka na idéologie à Zakari pour mutatenge misi bango za Zakari Zakari atenge misi bango pour Zakari tango yaka akendaka wa akewela wenge maison mère akedembela wera voilà donc faut comprendre Ken baza ba descendant ya Zakari oyo ba baby sa musala oui c'est que Zakari ba baby sa musala Zakari baby sa ko Zakari baby sa musala kala yo mona keli oyo ka keli sous même actualité aya ka so yo ke événement moko boy ayo chama kelele aya che des akoma na ka muta désordre akoma na muta désordre akoma ondima na ye afinga na nena ba Gaulois hein
donc il pour na normal ndeti ba jeune gaulois bazo finga ye au mona lem susu mwana moko peut-être jeune moko buya ya mokie lem susu azakutu ni na vision ou penser peut-être à ça la moi live moko buye par rapport à buye mais ce cas à Monica Zakara sali buye donc à sali live moko pour qu'à répondre il faut Isaïe à Zakari il y a Zakari mais il faut respecter non respecter les gens qui ont vécu. Non les cas qui ont vécu na oyo aza ko se respecter yemoko ceux qui yomoko zo se respecter et pense sache bien que na bango pe muto respecter azate. Merci beaucoup vraiment na balandi banso ya émission Buzz avec DM. Nous continuons petit à petit vers la fin courtée petit à petit dans cette émission. On va parler deuxième partie de l'émission. Tobe teliswa ba manike ba ken piana ba balité akanda. Ba to éviter so ba porter parole to banane. Est-ce que apport na bango ezalani vers ba musicien balité akanda ba manike ba kisinjora you personnellement you mon apport na bango ni pemena ba musicien bango ba lobele là. Apport ya bato wana nyonso tangi moi na mona ka apport na bango et pas ba musicien et ça ka na kolo ba comme quoi et ça ka komemela bango nde ba ranking na ba conflit oui solo c'est ça apport na bango za yango wana bazana apporter ya komemela musicien actualité ou ba pesa actualité à musicien correct donc soit leki c'est 10% peut-être ya ko pesa actualité ya musicien na ye akolo bagara moi 2% ya actualité les restes ya 8% nyonso tu wana etikali ka mafinga o wana kutu mama na ekutu bwe naza kutu na ba video ya nani na ye naza kutu na ba video na donc actualité na bango koma yango wana donc bazo coach na bango ka ba mission na bango ka na ba conflit bango kutu ki parle sur te longwana ya ba musicien e koma na ba na donc bango e koma na bango ka pona bango zaka conflit si conflit ko finga c'est long ils a faute na bango to musicien ndi batinda bango pe ba sa biro na je pense pas tellement que ba musicien ba ko tinda bango ba le ka ba finga ka en tout moment ezalaka na moment où pe batinda bango ke bo le ka bo kende ko finga pour bango ba lobby na biso boye OK ko répondre mais ça na moment moko boye ezalaka lem so mona fallait à une actualité te faire pas en actualité te donc ba pemina nous l'aime sur mon pendant 1 mois 2 mois mon actualité zate mais au moins bango bazo continuer ko finga bango bazo continuer ko finga c'est que ba miyebi eloko oyo esalaka ba miyebi bango moko ça dépend peu d'éducation na bango moko na ba place ba outil ou ba parents na bango moko ba pesa bango ceux qui ba parents na bango ba pesa ka bango d'éducation ya mafinga yango ba makam yango toujours mona ezo présenter l'éducation ou ba jui na banda ko ba parents na bango mais nga soki ni muto mazolo bana kombo na nga na comment dirais-je na PC permission te na kopekisa bongo lo lengi ni bango bazo finga ba mission ou ba pekisa bango te ou monter quelque part c'est que ba mission batinga ba na ko lo banini po bango ba finga pe mutu mon côté ba derayaka ba couture et comme pe pour na bango visibilité actualité na bango pour na baluka ka ta mo eloko mo ke na ba internet quoi donc comment na bongo ba la biso ka ba éducation ndenge zalaka papa maman merci pena na obola kinga yango na lele la bongo na internet voilà bango za bongo le problème ne met tout na rapé les tout monde qui était à Kanda Warrior les lois comme gaulois qui sinjora to moni atambola pa berité ba kofi bango nyos problème ils ala kanini en fait tinda ba tambola première question deuxième question est-ce que bango mo ba musicien ba comprendre que bato baza pemina biso po ba mendier bisonde voilà la deuxième question na ko banda nanu ba mission o bazwa kisinzora ba limbisanga pena na mona bango PR moko on ne ba raisonner bien té par rapport à ni kisinzora déjà dans le monde musical apportana nous rien
Oh, Oui. et bien la promotion qui s'injure à ça. Non, tu réfléchir. Tu réfléchir bien. Tu réfléchir vraiment très bien. Qui s'injura à Poktaka. Si on a lobby rien, parce que surtout, tu as le but de côté na musicien. Au place une so qui s'injura Tamboli. Au mona, so tuni qui s'injura. Au yaka, au Poktaka nini na BCBG. Même na yemoko to na orchestre to so tout ni même na ba patron ba orchestre wana qui sinjora apporta nini à ça la promotion makasi pour notre chemin Fali na 2006 que ça la promotion c'est bien promotion ils te que ou apporter quelque chose et ça il logo ba ebiso kende to zabwe album yango ebimi kende lobele la ka pour album wana ou apporter l'autre pour nous apporter quelque chose et pas oyer envers mutu ou apporter les moi loko moko boue peut-être azala qui na ligne moko boue o tie na moi ligne moko boue mais lelo oyo qui sinzora ba printine nyonso et les kalango kali kwa mai lelo azongi pemeni ya Fali nyonso za na kali kwa mai azoluka nzela poto atikali pe non atikali ko joa eloko malonga pété et pas ya ba musicien pour ba moni pe apesi bango pe loko ya malonga te voilà apesi bango ya malonga te kisinzora autia al komia aye pa kofia et pas kofi biso nyoso to surtout qui pas Fali na zongi azongi bon ozongi oyo osali nini ou apporter nini formule c'était zobeta na tout ça ce sont des distractions. Mais le coup là, nous des Congolais, tu sais la canabilo à bongo, tu préfères kango. Voilà. Ok, eza babiloko toko tchaka ngoso ki ba nini moko boye. Qui sinzora na ba mise presque nyonso ba atamu tatikala meme potote. Mais héritage ya comme c'est na poto, ba yeko zonga afinga hérité. Afinga hérité. Bulamba sala ba pesa na mboa. Merci ba pesa na mboa yango wana. Parce que yango omona ke surtout le temps mutalobi ke apporta ngana boya yango parce que na mona ka apporta et l'autre côté parce que il y a pesa nega retour à mabe. Ou Fali pesera le bara fala komara bolo le lelo fallait en zungi sukali. Oh, distraction. Distraction. Distraction.